Shalom, soyez les bienvenus dans l'émission Solo la Bible. Émission Solo la Bible, lelo na Lazare. Pourquoi Lazare? Sokotip, s'il vous plaît, please, s'abonner, partager vidéo. Pourquoi Lazare? Et ça, on a un problème sous solution, et bien mango. Mais il y a un problème sous celui qui a nos solutions et sauté. Et souki. Solution exacte donc mutako sala eloko azate na problème wana. Mais nazo ebisa yo Nzambe Jésus a kosa quelque chose. Place souki. Lazare abandai kobela. Parce on est batindi maloba pona Jésus. Jésus a quitté. Lazare a koufi. Oui, pourquoi Jésus a boire kikoya? Soka yaka bondeli pour la malade ngeza ngo normal ezaki malade bela kité. Et andenge moko moni problème non. Ne eza makasité. Yango Jésus azoya na moté. Pour soi yé monaka eza na cas normal na kali kamo weleki. Jésus azoze la problème non wana ekoma makasi. Le roi likambo Lazare. Lazare a kufi bakundi 4 jours na tombe. Mutu déjà bandiko pola na ye. Mtawandi kopola ba matanga se panzana ba bakendaki famille ka ndenge tikali Jésus azoya alali pongi mutu akundi tam sou problème no yozo mona munene mutu moko azokitisango po yebi grandeur ya munene na bonzambe yango mona problème no yozo munene te yango problème no yozo mona naka oyo loko te. Jésus azakine à l'aise après ça il n'est pas à l'aise. Aïe pe matanga à l'aise ta lela te bata murmure bazanga te lokwa ba Esther abanzo murmurer to tindela ki o maloba o yaki te soko yaki me akufa kite boy na boy. Mais na sepela ki na attitude à Marie quel que soit problème no ekoza quel que soit makambo ko lekelo za na attitude ya humilité na liboso Nzambe humilité yango sala nzamba sala biso mwinene kozana batida ko murmure te Maria ye kaka akoyi na sama kola Nzamba lobi na Jésus na sama kola Jésus lobi Jésus soko zala ki a maître soko zala ki awa habiter a rosé quoi bi oui na ye bien rosé quoi mais na mikola soka. Donc façon d'être ya Marie et ça là qui Jésus a lobaté il faut na saka quelque chose. Jésus lobi Lazare le bon memanga na tombe na ye Lazare sort Lazare abimaki abibo délié ba délié les Lazare a continué qui vit le quoi mutunyo soto bando baninga Lazare famille Lazare ba mona ki esili pona Lazare mais yeso mona ki ebandinde makambo sika na Lazare oui beza ba bitumba mususu to ba problème mususu ezara pe côté sa o makasi. Ezara po pesa o makasi ezara po banda histoire asika ezara po kombo na ekoma moni mama wana omoni papa wana likamo ekomela ka metala ndenga za ezara po changer identité na yo ezara po changer identité na yo ezara po salo nouvelle personne oui. So Jésus so na likambo na te parce que omona ngote ako soka ye akozwa gloire te Nzamba linga gloire eza ye yango chaque fois zela likambo na wana ekoma niveau ekomi wana eleka lisusu l'air ya koya la ndanga na deuxième partie vidéo eza molai te l'air ya koya azwa gloire l'air Nzamba koya azwa gloire na problème aso ile siko emonaka abele mutu passe mele parce que mon abiki ba bondele pona nga batianga liboko na biki na mutu passe boli comme do pesa témoignage wana yango Nzamba ozela problème wana omona pe ke no na koki susu te problème wana na komi na suka esi bakundi lokwa Lazare elumbi solo do balobi pona o esili mokile tala ka ndenge etala rande bangamba ozo kende na yeba ke tangwana nde Nzamba yaka tonelera yaka ngalinga alaka bakeno boye bakena zalaka Nzambe l'arnde aka ko se présenter comme il a qui sa ke azan Nzambe
famille Lazare emonaki esuki Marie na Esther balobi esili moninga Yesu ayete mais Yesu a moninga malamu atika moninga na ye na ntango apasi te atika moninga na ye azala détruit na suka te akoya yo monita muso esuki bato muso bamonita muso kamwana esuki sio esili ozokoka esusu te ministère ekeboye makambo ekeboye business ekeboye bana ekeboye baninga boye trahison humiliation boye na boye na obetoloka lisolo eza porte ya makambo ya sika porte ya élévation porte ya nouvel commencement nde nzambe ozolinga amema yo nde nzambe olinga asala na yo kubanga problème te problème atokomi na suka talela nzambe atokomi na suka bible elobi moto aza capable ya koprier akoki kochanger tout babi tout yes all everything aza capable ya kochanger tout donc yo prier okochanger nyonso Marie akitaki ezaki prière na ye devant Jésus ya humiliation nzamba changeaki citation ya Lazare wazaki ndeko na bango ezaka pona yo te eza moni bitumbana ezaka pona yo te eza pe changer citation ya libota na yo citation ya famille na yo citation ya bandeko na yo même entourage na yo même ba connaissance ba camarade eza pe échanger citation na bango donc pour dire que continuez à prier continuez à prier notre Dieu akosaka te likambo na yo wana nzambe ochange yango aomema solution po aza nzambe ya bakadi ngai abengaki nzambe baka difficile ntango ayaka mokili eyebake aye ntango ayaki bato bayebaki ke ayaki mpo matanga mpe esilaki ebongwamaki feti mpo Lazare asekwaki azongi ndako fo kosepela kambo wana ebongwama nango feti matanga esila ata molili ewumeli suka ntongo ekotana c'est ça. Merci Nzamba Pambola Biso. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Partagez ça la biso bien. Nazon Biso, na jogging na biso. Jogging na biso, yango. MG Star Boutique. Na likolo wana, omona ngo. Balati yango ka boy. So lingo sa komona. Ipase komona to postaka partout. Na bo fungo yango parce que na photo eza boy. So kote na TikTok lango, toke na Instagram. Omona ba photo nyonso ndenge jogging na biso ezali merci.